Ma mission TV, le miroir du monde. Chef de l'État, problème na ezali peuple congolais azala na kimia, tomoni preuve, babuki biloko ya ba mama, ya ba papa ya bandeko bazoluka na pasi, mais ministre intérieur alobi pas question, bana mboka il faut bazongela koluka mbongo na bango place babande koluka. Donc yo oyo tekaki zandu, olie mbongo luka déjà ndenge obozongisa. Taba désordre wana nyonso eza gouverneur. Bo impliquer kutu la police te. Donc eza bilo na ye asali ayebaka ndenge akosilisa ngo ye moko. Gouverneur il faut s'incliner na décision oyo ezali ya ministre intérieur. Tintingo Bila doit répondre à ses actes. Je suis désolé, mais acte wana sali eza acte moko criminel. Na kamwe makasi na banda kanisa kamera zara mayele. Na banda au vendre na bi non mboka auto wana bata mayele. Mais à partir du procès j'ai compris que Camille c'est un bon parleur. C'est un bon parleur, mais il n'est pas, je suis désolé, il n'est pas intelligent. Moi, je sais qu'elle va travailler. Ce qui est choix à président de la République, Azam Toumouro, Azam sage, ce qui est en ordre, on n'a qu'à continuer à travailler. S'il a arrêté, donc, contrairement à ce qu'il a dit à la télé, il a arrêté, il ne fait plus rien. À Zongi, si on a ma va continuer. Ma mission TV, le miroir du monde. Bon, concernant Elekin Lazando, moi je pense que les Congolais sont des témoins. Tant qu'on a des travaux, Moutabo a quitté. Mais elle a commis si ko étouffer petit peuple, c'est là où nous on comprend que mission na eza clarté, mission na eza pour barba namboka ba ko ina, président Félix Tshisekedi. Et biso tokoki kopesa ye gouverneur occasion en été. Ce qui a un esprit à travailler pour na kobongisa mboka, c'est bien, mais tant que pays a chier lobby boy lui il doit respecter. Il doit respecter pour to ye bande ni nya otambola na ndenge longo bani voilà. Oui, moi na mboka mikolo quand tu mona ki penza gouverneur na biso Gentilini Ngobila, il a pesa ki mbeko ete zando monene et salaté jusqu'à la nouvelle ordre. Parce que mon ministre intérieur Gilbert Kankonde il le met sengelete zando et fongwama pour mon témoin ko bendana entre ngobila nani ngobila bisoki o akoboya asamukina. Bon, je ne sais pas, et ça par rapport il y a bakasi ya bande ko sala na ba mesa ya batika. Je ne pense pas que ça pour na votia désordre na musala o ya zo sala. Ce qui a beaucoup plus dérangé et ça que petit peuple azolela tous les jours. Souffrance eza na mboka. Machine ya FCC batika mboka oyo par terre. Ye gouverneur wana biso toyebi place à outil maram ndenge lekaki kuna, on peut pas accepter ba même bêtise aya nango na capitale. Là on peut pas accepter. Déjà RIA zokende ko buka. Boyebisanga siko tangu travaux aussi là. D'abord faut te bazo buka mon intérêt à nani. Est-ce que à saisir hiérarchie? Je ne pense pas. Est-ce que aluki bakonzo bazali kolo na epona ko lobake note otozo sa les apona boy et puis ba mesa na yazo buka soki ba travaux sili mama X ou Y ba e bazonge la place na bango côté ka ba retrouver ngondeni wana ezali escroquerie gouverneur akutani na pouvoir moko oyo elingi na corruption te premièrement et puis deuxièmement oyo senga logique ordre oyo travail d'intérêt à population. Congolais nyonso amoni lelo ke bandeko na biso ya FCC nde bayaka kotia ba trouble o bazoluka ke population eina président de la République tomoni bana mboka balobi bakoyoka oyo excellence Gilbert Kankonde alobi po yenda zali mokonzi ya gouverneur. Gouverneur il faut s'incliner na décision oyo ezali ya ministre intérieur. C'est très simple. L'autre fois, gouverneur Ngobila a nommé qui faisait un bourgmestre. Kasi Gilbert Kankonde, le ministre intérieur, a sénat qui n'a été arrêté pendant l'ordonnance kasi Ngobila Boya qui ne l'a pas gouverné, bourgmestre a exercé Nisana. Non, il faut tout l'année la mambu bien. Tant que il y a un nommé qui va gouverner, gouvernement bimay, bourgmestre pardon, gouvernement bimay nanté. C'était avant gouvernement bima. Et un gouvernement bimi a na ba désordre na ye za na ba bougumestre ya longola ki
excellent Gilbert Kankonde azongisaki bango malgré yaza na ye muta koloba loba tu comprenez déjà politique ya bumwana ya FCC bamonanga mais en réalité ye moko ayebi. À ce stade, quelle sera maintenant la décision de Mboka Gilbert Kankonde? Parce que tout le monde a dit manquement ou manquement. C'est comme si Azap Penda a pouvoir télécolo et bateau et à Kokama et pourtant il est un numéro 1 par rapport à la gouvernement. Non, non, c'est-à-dire que c'est un grand monsieur, il parle pas, il agit. Lelo nakoye bisabino que gouverneur ya ville à Kinshasa, gouvernement provincial bazana pouvoir mon côté à continuer ba travaux wana, il faut na nous ba éclaircir makamnenge zali, il peut place à la nakimia ba o batika ba mesa na bango ba kutango. Donc c'est-à-dire que yé aza muta oleka na média à lobby mais Moussa les osalema po bana mboka bazala na kimia et puis c'est que le ministre de l'Intérieur a fait ayeka kako défendre ba congolais parce que tokon di maté à chaque fois bande qu'on a biso ya FCC o bazui ba poste ya minene ba ko travailler pour l'intérêt de la population ba komi ko travailler pour na ba intérêt personnel aki ateki soki wapi azui bambongo bato a signé ba contrat et ya ko ya na Congo ya président Fachi cette fois-ci on dit non. Non, 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 non. Peuple congolais, mais ça n'a eu tika na zandu kokuta ngondengo tikaki. J'espère que la qui va déclarer sur la députée provinciale, qui a réunion le gouverneur Gentini Ngobila. Déclaration finale, il y a un mot que Junior Nembalimba Wazadi, Moko, Yabato Bako Kamasane provincial, a lobby que ville provinciale Kinshasa numéro 1 à Wazadi Gentini Ngobila et Gentini Ngobila, Azan en ordre, puis Azan un bon chemin dans Makambo et pour ça, la réaction par rapport à saisir justice, Azan en ordre, Tokoye, Sogaza en ordre ou pas, parce que déjà je vous dis, Sogazala qui en ordre, on n'a qu'à continuer les travaux. S'il a arrêté, donc, contrairement à ce qu'il a dit à la télé, il a arrêté, il ne fait plus rien. Azongi, si on a ma collaboration, tout ce qu'on vous dit à la télé, c'est les karaté. Donc, les politiciens, alingaka sala ba mona ye wana eza vraiment politique à boumona. Le plus important est qu'on avance peuple azala na kimia. Je remercie encore une fois population et comprendre que banani bazo bloqué pe banani baza na pour sa population se retrouver. Gentini Ngobila doit répondre à ses actes. Je suis désolé, mais acte wana ça les actes moko criminels. Il a tué les gens, il avait tué les gens place à Outaki aye abomi batu. Question on a pendant faut bomber langoye parce qu'il faut répondre à l'acte. Et qu'en est-il du général Kassongo parce que Nazali numéro 1 à la police nationale congolaise, la police est tirée dans la population. La police est tirée dans la population faut babazaki na ordre ya nani parce que biloko Gentini azosala, je ne pense pas que Kassongo a impliqué na kati. Non, loin de là. Il y a des détachements, il y a Azali commandant ya ville à Kinshasa. Azan mutumo boepe o ayo kaka soki ata lelo azu ordre pa ya mukonzi na EVPM bokomona ki akoagir pe ki mere okota ba désordre wana nyonso eza gouverneur bo impliqué kutu la police te donc eza bilo na ye asali ayebaka ndenge akosilisa yango ye moko batuerie o barbarie azosala na mboka oyo eza soni makasi ye moto azopesa impression ke azolinga bongisa mboka mais azoboma lisusu bana mboka oyo azolinga bongisela mboka eza soni mingi. En tout cas, ils ont fini sa famille politique na bango FCC. Parti politique géré par intérimaire. Ils ont eu le PS, puis qui est président de la ville des agents Marc Akaboun. Par rapport à la décision, on a eu réagir. Bon, quand tu parles de ministère de l'Intérieur, tu fais allusion, il y a ministre intérieur ou bien... Le secrétariat général de l'Intérieur. Oui, le secrétaire général à Saliba Maramnae, il aurait dit premièrement d'abord saisir les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, mais il ne l'a pas fait. À Saliba Maramnae, donc, c'est-à-dire, dossier Wana, pour moi, est très 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 flou. Pour l'être Wana, ils ont circulé. Ça n'engage ni de loin ni de près l'excellent Gilbert Kankonde. Voilà. Et puis, la lettre, on les a signée avant même excellent Gilbert Kankonde comme ministre intérieur. Les lettres, il y a les dossiers et bandit les lotés. Donc, Makambo est allé parti, tout ça, on a 4 parties. Comme il y a un niveau à ministère intérieur, on a saisi le secrétaire général et le ministère intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec le VPN. Oui.
Oui, moi, je Archange Mikololeki, tout le monde qui pensa président a eu de pèse au parti supposé Jean-Marc Kabound et pensa le qui est pour l'Assemblée nationale. Tout le monde qui va député qui pour la Bolongoli Jean-Marc Kabound, kasi le tomoni président Félix Antoine Tshisekedi Balobi a poni honorable Patricia Nseya a remplacé Jean-Marc Kabound. Kasi mingi ba ko ba été Patricia Nseya azaleka elingi ya pamba za étiquette. Ako est-ce ko kapenda ko simba esika wana ko mona FCC ndenge sanga mo ba nungu bato bazali ebele ba prof Mbata bazali ba Pierre Chilou ba Paul Chilou bazali boni chef de l'état bondika ka Patricia Nseya. O mona te lobi ba ko longole susu ndenge basali mwana mboka Jean-Marc Kabound. C'est une dame sage. D'ailleurs, je salue en passant ma sœur Patricia. Mbote belé place aux Japon et que les missions nyoso banderono à IDPS basalara Hollanda rango par cœur. Ngana ebisibino que elle va travailler. Ce qui est choix président de la République, Aza Mutumoko Aza sage. Kolongwa ya président Jean-Marc Kabound place wana ngana Aza sur na yebi vraiment te kozo ya longoli oyo bandeko FCC bakoise les places wana, mais ce qui est important ezaka ka mwana ndeko na biso ya IDPS ndazu place wana. J'espère qu'elle va très bien travailler. Aza fille moko aza na diplomatie, aza ndeko moko aza na diplomatie makasi, et puis aza na école ya Etienne Tshisekedi, elle va s'en sortir. Toyebi ke bitumbeza makasi bandeko bazoye bateke toza na coalition ba attaque na bango ezaka ka na ba ministre FCC ba député pardon batak na bango ezaka na ba ministre UDPS ba député ya UDPS ba cadre ya UDPS. Bon ba yebi ke UDPS soki a travaillé na kimia peuple congolais ko se retrouver yango bazoya na ba ruse wana, mais lo nazo senga na bandeko ya FCC ba meka zong samtema sima total intérêt ya peuple congolais. Oui, moi mboka to betana no masolo matali affaire Vital Kamerhe biso stoyebi Vital Kamerhe ya bane ko samba kuna depuis Céline ya makala sika déjà sili o babenga ka fin ya audition ya ba témoin to mona ki ba témoin ba défila ki baloba ki si ma nyoso wana kasi to kene na ngambo la muka ba ko beta cité esengeli président Félix Antoine Tshisekedi yepe akende ko samba pote depuis caméra bale ko samba atangi bongo président Félix dit 117 fois et c'est 127 fois et sengeli na yepe akende bakende ko yoka yepe po ya lobi nyonso ya bana ko sala bandaki ko zwaka ka meeting pa ya chef de l'état na likamisi wana o baila muka ba ko loba ete chef de l'état pe sengeli a samba kuna garant de la nation. Procès à M. Vital Kamerhe, oyebi ngai na kamwe makasi na banda kanisa Kamerhe azara mayele. Na banda mo vanda na bi non mboka auto wana bata mayele. Mais à partir du procès j'ai compris que Kamerhe c'est un bon parleur. C'est un bon parleur, mais il n'est pas, je suis désolé, il n'est pas intelligent. Parce que tant que batangi président, il y a besoin de président aider. Bande kwa la muka pe argument et si là bazuika ka ba dire ya Kamerhe babino vous pensez que pour Kamerhe za la justice wana comme place wana et le bana ngota juge parmi ba juge wana moko loba ka lobi ndeko Kamerhe ba preuve nyonso ezali soki tozotika yo loba ezaka ka population mokile mona ke tokangi yo pamba te. Donc Vital Kamerhe kotanga président ezazo lukande appui azoluka ba rele mawa batikaye. Mais en réalité, le président n'a rien à voir dans la bêtise. Vous savez combien de fois le président a soutenu, a soutenu Vital Kamerhe pour qu'on ma place à Zate. Donc, à Sala qui penda oyo karage, à Yibi na désordre. À Yibi penda na ndengemo ya mutema mabe. Ce qui le Congo, ndengeza le ba problème et belebo, c'est Kamerhe. Donc, moi, je pense que au bandera la muka bazoloba, ils ont manque d'arguments. Vérité, désir, si là, je ne sais même pas ce qui déjà. Nengazo senga président aider azo avion azo ngamboka maramna ne silité mais bengi ba coach ce sont ba problème moi je pense que c'est juste le manque d'arguments. Pona yo okoloba ete Kamerhe penda ne batiki asamba batiki karaye asamba c'est que Kamerhe penda zali coupable to moni ba bi plaidoyer et koza mokolo ya le 13 juin pona yo Kamerhe za bon condamné ko tala penda uta Kamerhe bandi ko samba kino le to komi na suka pona yo
okomona mpenza caméra azala condamné mpo ayibi mosolo ya bayimboka to mpe bameka koakite. Nazomona te me eza bongo. Ezomona ke kamere ayibi na ndenge moko ezalaka te. Naza avocat ya kamere te, naza porte-parole ya INCT, mais tant que congolais, tolingi nanu, tant que citoyen congolais, kamera zongisela biso mbongo ya yibi na trésor public pour peuple congolais so souffrir. Na souffrance wana nyonso ezo profiter na bandeko ya FCC parce que congolais zo kanisa ke président Fachinde azo sa musala te. Yango moni ba procès ya boy et puis il faut vous féliciter le président Fachi. En Afrique, directeur du cabinet en fonction va interpeller pour la mouillibinae. Tout le monde va ministre au bazala qui peut interpeller. C'est un monsieur à féliciter. Merci président Fachi. Continuez bongo. Je pense que le président Vital Kamerhe a reçu kaka na cédé. Donc a cédé pe mbongo ya mboka oya yibaki rozoka. Pensez-vous à bonne marche de la coalition de UNC na UDPS si est arrivé que moi la mboka Vital Kamerhe va gagner? Nakati ya INC, il y a des gens qui réfléchissent, donc je ne crois pas qu'il y ait ça le problème. Si Bakangi Mutumsu Swazar ou Kamba INC, on a toujours ensemble. Tous les Congolais, tous les Banamboka, donc denge pe tous linga coalition FCC, so ibalobage kabwana, po bandeko ya FCC souci na bango ezaka ka président a échoué. Biso to yambi bango maboko polele, mais bango bazo préparer les biso ka ba bombe. La muka eza plateforme on a zonga na raisonné le moko na moni ba image et ça linga passe. Député Daniel Safou, comment les Daniel Safou. Jeannette Kabila. Je me demande mais bozo comprendre que la muka wana vraiment za nango ezaki ka ke lo mo boy comme raté ba bimisi siko ba comportement donc peuple congolais bo la muka botika ba biloko ba la muka donc tout s'aligner na vision chef de l'état. On est aquí nango ba distraction to bongisa mboka po balakisi déjà comportement na bango comme preuve ba député MLC FCC ba comment chaque fois ko kende na sima Jeannette Kabila kolandaka Joseph Kabila pona koluka ba sanction contre ba ministre na ba kambi ya mboka oyo ya compte IDPS ezolakisa déjà que complicité na bango ekomi libanda to soutenir chef de l'état à réussir na mandat. Peut-être message non ya suka par rapport à l'avancement de justice congolaise na biso nenge komi vraiment pour qu'elle est de plus en plus indépendante na ngambo. Coup de chapeau na justice ya mboka Congo lelo ekomi soki batali Congo ekomi kokende parmi pays ezo bundisa corruption aux yeux du monde. Donc moi je suis très content. Justice ezo sala musala pe sala musala na ngoti na suka. Coup de chapeau na justice ya mboka na biso. Mwana mboka to beta susu mai matali penza COVID-19 au lelo na vie professeur Kinshasa vous allez enregistrer 4258 cas dont 539 personnes au babiki déjà na bokono wana kasi mbala zomi mbala 4 déjà au bazoko benda biso toujours na état d'urgence kasi bayimboka ba kolela COVID-19 ango pe bato to komona te attends-moi prise en charge la prise à ta population surtout dans la période où il y a été des gens qui peuvent souffrir ma prise sur 2 mois à maille au fêlé courant au fêlé kasi bino moko autant ça micro na ona na ba commune ya Kinshasa maille les raté pour les raté au moins été le peuple d'abord au IDPS betara tango peuple d'abord c'est comme si peuple d'abord comme non bino moko kaka boza ko s'enrichir bino na mabota na bino peuple est pour souffrir tout moi. Bon, d'abord, merci encore une fois à la présidente de la République, Maï Ofele, Coran Ofele. Congo est en mounene, Kinshasa est en mounene. Dans la commune, c'est vrai que moi, Maï, moi, pas si, mais chaque jour, je vais me la Maï. Au courant, ils n'ont pas si, mais chaque jour, au monde, courant, ils allaient quand même. Donc, le bâté que Mbo, quand il faut changer quand on va encore. Affaire Covid-19, bon, je crois que Bandeko Baebinga, Baebi Kenazaki parmi Batoli Bosso, Yakobanda côté à Batouké, va respecter mesures barrières parce que Covid est la réalité. Les malades ceux qui est frappé Mboka, on est tout le monde en Bamboka Mindele, et ils la passe mingi. En tout cas, il y a tout ça, ils sont blagués. Nako pesa oka exemple mo muke. Nazaki nan ndeko mo ba salaki crise ndeko nangai. Ndeko nanga grande sœur nanga. Tout ko perdre il y a quelques jours passés.
asalaki crise tozoluka place nini oyo tokoza oxygène pas comme ina problème ya korespirer totamboli banda 14h ti 2h du matin bahôpital nyonso tokokaki kokuta oxygène tokuti bato ya coronavirus baza déjà plein misusu kutu baluka batransférer bango ailleurs. Vous imaginez donc bato baloba sikoyo ke Covid-19 eza te bazomona te. Moi je me dis que c'est grave. Peuple congolais en tout cas il faut qu'on respecte mesures. Ce qui est là ça eza te vanda na ndaku malade wana eza ekoti na ndenge ya mabe nazobanga ke frappe mboka na biso parce que babombone wana toza na ngote na bandi kotambola je répète depuis 14h na grande sœur nanga si 2h du matin toke na ngaliema na 20h45 tokuti na ngaliema pe bazoluka ba transférer mutu ailleurs. Donc eza très compliqué malade wana ezali et pourtant yazaki na problème asalaki crise ya tension mais naye ko koma siko sur place na comprendre que Covid ezali et puis ezoboma na niveau oyo na ebité na kolobani. Mwana mboka to komna tsuna suka mo de la fin na yo kolobani na bezo ba kolanda o pe na mo mokuse na likambo etali affaire pasteur mokuna o kala tepe ba kosambisa susu pour la deuxième fois mikoleka ki mami chibola yaki kasi ma preuve et sengela ki ba ndeko tout de la tolo azaki te pasteur mokuna ko bika kuna na makala ka pote atelemi ki mongongo kwa ganga éveil patriotique a déposé ki plainte na pour na sénateur a vu cette comme la kabange oyo ba sujet zaki ebele koleka o sangisa mo pe na mo mokuse ndo na suka na affaire pasteur il le basuka ezali nazoloba na gouverneur ya ville ya Kinshasa nayebi oza mutu moko boye moko boye soki ozwi baconseil ya mabe te oraisonnera bien to travaille un esprit moko objectif moko intérêt ya peuple congolais. Deuxième chose concernant Mukuna, moi je ne sais pas dossier wana na maîtriser yango te mais justice ya mboka na biso eza réel ezosala musala ndenge il faut salema soki pasteur Mukuna za innocent akobima. Et puis nabengi peuple congolais to soutenir vision en chef de l'État aza très combattu na bana mboka na ngambu kaka ya parti na biso et puis na bandeko mususu ya FCC eza mingi mais lelo peuple à comprendre que chef de l'État problème na ezali peuple congolais azala na kimia tomoni preuve babuki biloko ya ba mama ya ba papa ya bandeko bazoluka na pasi mais ministre intérieur alobi pas question bana mboka il faut bazongela ko luka mbongo na bango place ba bandeko ko luka. Donc yo oyo tekaki zandu olie mbongo luka déjà ndenge obozongisa obomisi batu yeba que justice ezo yamba kala mingi te. Merci beaucoup. Et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19. L'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui.
Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma mission TV, le miroir du monde.